Biso IDPS tolité pendant 37 ans pour la justice sociale. Justice sociale est lobby que mutu na mutu esika aza. Il faut afutama na lolenge asaleli musala na ye. Et lobby que pour que bafuta yo, il faut okoma kaka ministre. Non. Non, wana, non. Koyo kambela ya population pour okwesa mabunda. Il faut bafuta yo. Pour que bafuta yo, il faut kaka ministre. Non. Peut-être yo ozolinga o ignorer. Peuple congolais a bandi ko souffrir les lotés. Lobby, Premier ministre Autokoutanana, na président de la République. Je pense que solo li, les solo a sorti à gouvernement. Merci beaucoup na bande kono so Congo France. Vous avez belle kolanda biso partout dans le monde entier. Ezali toujours na micro Dieu merci bien bas. Toza toujours wana ya kosela mboka na biso. Merci lolo to mona ni susu na opportunité oyo nzambe apesi biso. To yambeli bino na monsieur Lukeba oyo azali moko ya ba UDPS et longone to komeka ko développer par rapport à l'actualité politique. Webi ke mokolonde tozo beta masolo lelo premier ministre ote ko zala lobby na bureau ya chef de l'état ba kende ko par rapport à koyeba ndenge gouvernement zo ebima ndena zo ebisabino ke tozo yeba te to comme déjà na deux premiers ministres koto cortège Lukambe zoleka koto cortège Sama Lukonde zoleka tozo yeba te nanango cedele muninga place yango ezali moko ete reception yamba ba 4 IDPS to kolobela peso sur solo parce que na moment tozo ba Senko déjà pesi fait de route na ye pona organisation ya élection na 2023 ezali moko ba actualité to kosola ngona Lukeba ndeko boni santé. Oui, madame Koleka. Na mono teka chine parce que on a dit que bande ko bazolanda yo zali docteur en dehors à makambo politique oza docteur et d'abord au koyebsa biso kombo surtout massacre kombo na to koyebsa biso kombo na fonction zo ko assumer. Oui, merci kombo na ngai ndeko Lukeba Maya la Claude naza combattant communicateur ya IDPS. Voilà. OK, communicateur ya IDPS. D'abord bon IDPS. Oui, ça, Madame Koleka, IDPS Ndenka Boyebi. Il y a 82 personnes à 8 postes de ministre. Oui, effectivement, il faut 82 personnes. D'ailleurs, 82 et ça parce que Namounene ya IDPS. IDPS est parti Oyo et ça installé partout dans la République démocratique du Congo. Arrière-fond il y a la République démocratique du Congo, IDPS est allé. Donc, ceux qui te lobby que non, 82 personnes Oyo méga kopesa ba ambition na bango pour gérer na ba poste ministériel au ezaki na côté ya IDPS donc c'est qu'ils ont manqué. Donc les lots 82 personnes oui nous démontrons au monde entier que IDPS est un parti démocratique. Donc mutu nyonso oyo azo désirer ko gérer Républica il faut se manifester et effectivement commission il y a gestion des ambitions dans quatre partis ezali. Toroti na 82 nyonso te 8 personnes oyo barozala choisi et barozala choisi sur base ya ba critères ya compétence na profil ya mutu selon ndenge atangela sabiso te ka IDPS bozo souffrir misala ezate yango na loka ba ki ba pesi binoka mwa liboki mo ba muke tala ndenge bo weleli parce que so ozali na bo misala mususu bonge bo wela ngote bongo IDPS karaté mutu azo souffrir peuple congolais nyonso azo souffrir pour le moment. OK, félicitations parce que ozali moko IDPS bozo kamambo koza ko reconnaître que peuple azo souffrir. Oui, effectivement, peuple azo souffrir parce que les lots ozo récolté résultat à mes gestion depuis 60. Biso IDPS to lutter pour que bien-être congolais les lots ezala assuré. Et effectivement, tellement est un processus. Oui, bah il faut pas souffrir non. Mais et l'obité que tellement bah tu vas désirer, bah en ambition qu'on gérer bah souffrir non. On fait la politique pour nous gérer mboka. D'où nous par rapport aux compétences, il faut se manifester. C'est un peu ça. Merci beaucoup Ndeko. Tu es allé solo ya gouvernement
Ni les ont bloqué le gouvernement et bimaté union sacrée parce que trop de promesses et pas peuple congolais bah comme que lemba bah comme que même découragé premier ministre la kaki bisota ngmbala moko ba pesi ebonga wana ba nommé premier ministre avant le 15 de Robimisi la bino gouvernement mais le autre zokoma le onde tozokoma yazo leka kuna ilukamba zoleka kuna koto roulage a respecté premier ministre ilukamba koto premier roulage a respecté premier ministre Sama. Nananga otikela muninge bonga pe kozwa dire à quand. Oui, merci na mutuna na onde ko journaliste. Je pense que na rosenga na peuple congolais bazwa mal na bango en patience. Pourquoi? Parce que yo au lobby que déjà depuis le 15 fallait selon yo, fallait gouvernement selon gate selon Ilukamba et selon Sama yem taloba ki on devant média. Oui, yo mtozo informer nga ki aloba ki yango. Mais yeba que lobby premier ministre autokutanana na président de la République. Je pense que solo li solo ya sorti à gouvernement. Peuple congolais besoin mal en patience parce que ko précipité et loko eza urgence té. Oui, effectivement, ce que lobby que non ko sorti à gouvernement eza urgent. Nyon sona Congo eza urgent. Social ya peuple congolais eza urgent. Reconstruction mboka o eza urgent et il faut que tous alana batu oyo bazana capacité ya ko résoudre tant soit pe urgence oyo ezo se poser lelo na mboka ya Congo. D'où c'est vrai que 18 ans na parcours nyonso ba elea ezanga raté ba réalité ezanga raté ba tractation politique ezo salama et on veut un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale. D'où il faut qu'on y ait tirer na 88 millions il y a peuple congolais, quelques 40 personnes au Yubako gérer Congo. D'où peuple bozala kimia, bozela gouvernement ezobima. Et nazo senga na bae politique était ceux qui to zoaki sursaut patriotique, il y a ko dissoudre coalition FCC-CACH ezaki parce que population est sengaki. Et je pense que na lancé wana na optique wana ba politique bozwa bo tia sursaut patriotique wana liboso ya ba désir ya ba appétit politique. Et na premier ministre na kosenga na ye a cédé penzati na caprice ya ba politicien parce que toyebi ba politicien congolais ndenge baza caprice surtout na Oyetali makambo ya partage ya pouvoir. D'où les mêmes politiciens baza caprice pour na partage ya pouvoir parce que bangone mutu basala ki ke bako isa mabunda bangone mutu basala ki ke basina ki pétition parce que tozo moi déjà maintenant il y a quelques députés ou déjà il y a union sacrée au bazo sala déjà au cas où que les autres ça va déjà que non ceux qui gouvernement ou bimi d'autres députés mutu ba se retrouver to comme na union sacrée bis. Union sacrée bis exact parce que visionnaire après ça qui déjà ligne de conduite. C'est vrai que gestion à ambition. Oui, ceux qui sont députés c'est parce que bayoka ki mbele ya population. Bayoka ki mbele ya population, population esenga ki bango ke non na lire o tozo kende makambo ezo marché te. Soit. Étant donné que bazala ki ba délégué, ba représenter la population na kati ya ensemble. Et effectivement, il fallait passer à la yango. Et l'obité que non, ceux qui ont quoi ici mabunda d'office, faut comme ministre. Non. Soit, le quoi baza 308 députés au bako ici mabunda. Tout ça le gouvernement il y a 308 députés. Je pense que le là bazoa qui courage, le là basala qui sursaut patriotique. Il y a quoi ici mabunda pour changer makambo na mboka oyo. Effectivement, il faut bazala na lancer à resservir kaka population. C'est un peu ça. Et conserver la population, et ça, il faut aux la ministre pour servir la population. Aux députés, au conserver la population, nous avons député, nous avons proposé la loi Oyo, et que ça là, que le pays est qu'il est pour Koza la député zan li futa te. Azala ki député mais po ba futa yo. Ndeko journaliste. Ndeko journaliste. Yo olobi ke musala nyonso ezana li futa nango. Donc ko yo kambela ya population po okwesa mabunda. Il faut ba futa yo.
Pour que bafuta yo, il faut qu'on ministre. Non. Biso IDPS tolité pendant 37 ans pour la justice sociale. Justice sociale est lobby que mutu na mutu esika aza. Il faut afutama na lolenge asaleli musala na ye. Et lobby que pour que bafuta yo, il faut okoma kaka ministre. Non. Non, wana, non. Matondo mingi toza ko koba par rapport na sujet oyo parce que toza ngoma des questions parce que to cité sujet élection déjà ko boma bino déjà ko diffuser bino bactère politique mais le oyo le lengo tozo kendele nde tozo mona ti le gouvernement ezoko wumela est-ce que ce qui gouvernement ngo ebimi population ko sepela nango parce que zo wumela déjà voilà une raison de plus oyo photo pesa crédit na premier ministre. Tozo pesa tango zolo babongo zela tango zolo babongo kuresate tango zolo babongo maezate na ba quartier mususu tango zolo babongo biloko zo mata bozwa kabino bozwa ki loso na 2018 ça qui kopa loso za ki so na combien le commune na combien kopa madeso ezalaki na combien na 2018 na temps 19 ans besoin qui pouvoir lelo na 2021 tozolo ba na combien est-ce que population ko patienter ka nyo kwa mara bongo Kopa madesu et mati lelote. Courant de l'estage et bandi lelote. Mais ezalaki te lo lenge ezali. Mai ezalaki passe te et ba ezalaki déjà passe peut-être yo ozo ignorer. Peut-être yo ozo lingao ignorer. Peuple congolais a bandi ko souffrir lelote. Kobima gouvernement presque musala et commis na suka. Totika ba dernier réglage et salama. Et effectivement gouvernement et kobima. Kokende cap vers 2023. Bon, on a zoka moi batu mususu, bazo précipité, bazo tient le roux avant le B. Papa, batu bazo taxé, batu bazo loba de n'importe quoi sur mon konzamboka. Que yende azana intention yako glisser papa. Oyo constitution et PC déjà possibilité à ressala 2 mandats. Mandat moko kutel bosona nous esilité beaucoup mo taxé déjà ko glisser ba oyo bazana ba intention na ba ngonde mutu bazo linga glissement et salama pourquoi parce que tout kenena nous na ba oyo ba bimisi eloko wana ba confession religieuse lelo ba espère ya commission électorale ba ebisi biso que notre commune arrêté il y a 19 mois c'est occasionné par qui na ba confession religieuse et catholique y compris catholiques y compris parce que ceux qui bazalaka sincère envers bango moko ceux qui que non bazalaka réellement basali na nzambe mais l'aventure au basali na robimisa malonda mais ezalate mais lelo tu évoluer qui déjà mais lelo tozolo bela makambo ya réforme mais tala retard au ba pesi biso pona nini pona ba intérêt égoïste catholique azaki na candidat na e et c'est azali na candidat na e ba église de rêve bazali na candidat na bango et ba faire ko élaguer ba candidat oyo bazaki na compétition pour na nini parce que bazaki tribu moko na mokonza mboka comment tout kende na tala yo moko na niveau oyo batu o ba bengami basa na nzambe ba memi biso quelle indignation ba boaki au problème na ba confession religieuse et lelo ba kimile biso retard il y a 19 mois et bango mutu ba bandi ko yebisa biso ba bandi ko prêter biso ba intention que non toza na poste ya glisser non biso IDPS tolita pendant 37 ans pour que tu respectes ba texte et ba voix nyonso ezo to banga kutu élection te parce que lelo toza en ordre de bataille. So il was bang election te fona lo baki weke même élection anticipée bubande ko boyango et là on zo sala ke bodiemba na sima recensement et donc expliquer nos populations et là on sa bodiemba na zo kamwa lelo soki ozo tangela ngai exemple na omuto olobi failu alobi donc el ngolo failu atanga ka constitution ti parce que constitution peut biso prérogative que mandat est à 5 ans. Mais il y a tout ça l'élection anticipée sur base de quoi? Les lots faillus a regretté ma casse parce que a brillé caca
na médiocrité. Et à lobby que aza na école ya Etienne Tshisekedi. Na rozala intransigeant envers ye. Pourquoi? Parce que azo démontrer ba faille, azo démontrer ba point faible que azaki élève oyo abando ko briller na école buissonnière. Donc politique oyo ya Etienne Tshisekedi ye aye ko liango bien te. Or biso lelo tozo défendre politique wana Etienne Tshisekedi. Politique ya ko le recensement vers élection. Yango wana toko ya ko kima élection. C'est ça. Mais nga zo kamo soki lelo lobi politique yango wana na recensement papa. Ya la kisi que nous azaki mwana papa Etienne Tshisekedi bimina école wana a lobby aza prépone élection parce que abi ke ba capacité au papa Etienne Tshisekedi pesie yango la za koza signe nango. Lokola bino bozolo babongo. Bezo mwana esko bino population bazo comprendre nanga bimina école papa Etienne Tshisekedi. Papa, lelo Martin Fayulu. Azo lobana attend que na plateforme nini parce que ceux qui a lobby na la muka ils a soutien. Azoloba attend que qui ceux qui a lobby qui a attend que peuple. Tozoloba la foi zongi la missionnaire. Azoloba attend que attend ceux qui a lobby qui azoloba attend que député na rondimae mais azoloba attend que qui pour la muka ekufa déjà. En tant que descendant les lots na ole bisayo que non Fayulu a exemple été. Si kana zonga siko na eloko o ezo déranger recensement. Papa biso na 2006 to boya ko kende na élection. Pour nani passer tout le monde qui processus ezaki déjà biaisé. Comment yo ozo organiser l'élection sans koyeba nombre d'habitants oyo ozo linga offert et voter. Papa, comment moni élection, moni enrôlement ezakaka na sens yako rassembler yako identifier batu oyo faut ba voter. Mais recensement est important, très important parce que même ce qu'on a projeté développement, il faut se baser sur les données démographiques. Oh, les données démographiques. Il faut qu'un recensement. Les lois estimation, les lois extrapolation, il y a un côté. Pourquoi? Parce que biso tozo exiger recensement. Na wana batu bazo kufa chaque jour. Na 2015 po bande ko kufa tangu Bosha pasenga kito kenene élection na 2015 ila te elle Bosha pasenga kibulo kenene élection na 2015 pour que 2016 to ça la élection bino UDPS bo bima na nzela plus de 3 jours mo bima batu bakufa. Non, faut tout ça là par des choses élection, OK, na recensement. Pour ça élection, sous bassement ezanine, faut enrôlement. Oh, pour enrôler batou, sous bassement ezanine, faut recensement papa. Bilo komi balé wana et koki ko salama. On a dit ce qu'on vient pas, mais au koki ko conditionner élection na recensement te. Biso tozo senga recensement parce que toza na posa to identifier congolais nyonso. Et lelo ozoloba que batu mususu neti ba Martin Fayulu ba loba que to kende na élection sans recensement. Donc na opesa raison na batu oyo ba douti na nationalité na e parce que na recensement to yeba que nani aza congolais nani aza congolais te. Ba oyo bazo bosana bazo boya ko kende recensement c'est que bango baza ba nationalité douteuse. Vous comprenez? Donc, logique na biso, ezate to subordonné ou bien to koutisa élection, bien to conditionner élection na recensement. Recensement faut salama, élection peut faut salama. Parce que pour nani biso to la pandai to respecter ba texte. Et texte ils ont recommandé biso to organiser ba élection en 2023. L'église catholique a proposé de faire des routes pour une élection en 2023. Oui, tout s'appelle nango. Mais et là comment on a regretté une église catholique. OK? Ba biso déjà retard. Nanine. Bango mutu ba occasionné que non les lotos en retard à 19 mois parce que ça y compris parmi ba confession religieuse. Et les lots ba pesi fait des routes. Oui, c'est vrai. Étant donné que baba congolais, bazana na droit wana pour mibeko epekisi bangote. Mais est-ce que bango
faut ba ça la fait des routes wana. Donc balingi ba se situer na place ya Seni. Moi je pense que o ba ça là eza politique. Au lieu que ba ça la musala na nzambe na rosenga bango ba ça la politique. Ceux qui ba posa faire des routes na bango oyo eza valable ba pesa na Seni. Merci beaucoup. Tozo koma na suka onizima na sima ya caméra matondo mingi onip déjà a epsa kibiso c'est là que non pour un recensement à d'autres travailler makasi lelo o le lengo tozo ko kendele question mon on posé IDP c'est après pour une élection en 2023 ou comment deuxième question c'est ali vu à comment na boye est-ce que vous êtes conscient que non en 2023 parce que FCC est longue déjà au blocage au Bobanda Koloba. Vous êtes conscient que est-ce qu'en 2023 tant beaucoup de ma rendre compte c'est pas population congolais au bazande bazal le ba opesa bino opportunité ba voter bino lisusu IDPS a déjà prêt à aucune élection même lobby parce que du jour au lendemain IDPS a se préparé en conséquence. C'est ce qui fait que tozo banga élection ti. Moni elo mokonga nazo regretter touti na coalition FCC cash ma réalisation est salami. Ya makasi. Pourquoi ni? Gratuité enseignement. À part ça, bon to lo bakeno bino bokanga yo go lo bakeno to kanga. Si quelle a 5 réalisations et salami ya makasi. Gratuité enseignement. Gratuité enseignement. Le salamina population ti lelo bana msusu ba otanga te. Omoni opesi ngai opportunité na meka ko yebisa ba ya mboka eteke gratuité enseignement eza ya IDPST. Gratuité enseignement eza constitutionnel. Mokonza mboka ye a fait respecter kaka ba prescrit la constitution. Mais ngana zo ka moi comment on a été ba oyo bazo se prétendre que ça la défenseur ya droit ya peuple bazo torpiller gratuité. Lelo na informé yo tika na informé yo OK na ba classe oyo ba bengi 7e na 8e bango pe baza y compris na gratuité mais batali ba préalable ba lobby que non 7e 8e faut ba futa 35 000 francs congolais. Mais il y a une école conventionnée catholique. En plus de 35 000 francs congolais, on a c'est $150. L'icolo. Pour nous dire que ça transport y a enseignant. Enseignant ni oyo pour avoir transport na moi mobimba faut baxile $150. Si j'en ai to zulabino Joël Piana to solana si j'ai wana. Oui. Donc cela veut dire que l'église catholique au lieu que à promouvoir ma valeur au yaye ya ko défendre ndenga azo prétendre ko ba défendre ba droit ya peuple azo torpiller population wana ba parents oyo ba souffrir baza qui esclavagisme ya ba école conventionnelle catholique depuis 30 ans passés et les lo baza soulagé na mesure oyo na respect ba texte oyo mokonza mboka initié et bino bolinga bozongisa bango susu wana otangi gratuité d'enseignement deuxième la réalisation les lo ba prisonnier politique bazala su na mboka o tika na yebisa yo na révélo elo moko nazo rassurer que na ba plainte nyonso oyo ba posaki contre Kalev Arobikate tika na yebisa yo directeur provincial ya ANER ya Katanga intercepté colis ya ba 500 francs piraté et outil Chine. OK na 2015 intercepté ngo alobi que non oyo eza bande ya ba malfrat et ko kota na mboka te. Eza bénéfique pour la mboka non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous dire que non et là ils ont minimisé et ça la valeur koleka. Après quelques temps directeur wana azaki porté disparu. Et azaki wapi azaki emprisonné na ba prison na ba cachot ya ANER de 2015 à 2019 5 ans pour intercepter qui colis oyo et ça pour un avantage oyo et ça pour un avantage ya mboka
l'homme directeur a porté Kalev plainte. Donc, libération des prisonniers est une valeur très importante. Oyo, mode opérandi siabatu, oyo ba outro diriger biso et babando au salela. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka. Merci beaucoup. T'as la caméra à Onésime. Pesa message na ba Congolais balandio. Na osenga ba Congolais nyonso bazwa mal en patience. Gouvernement etikali ba ezo bimakala mingte etikali ba dernier réglage ezo salama. Et na ko attirer attention na ba homme politique congolais. Processus, il y a déboulonnage dans nos facilités. Plan A et Salama qui a changement, il y a majorité. Et plan B, il y a dissolution au Parlement. Et ça, on a table à mon Konzamboka. Donc, bon, ça, la RRT, il y a continuer à s'entêter. Bon, ça, RRT, il y a toujours un appétit politique. Sinon, en voulant trop gagner, on risque de perdre tout. Merci beaucoup, Toyambaki. Ndeko na biso membre IDPS oyo metomeki ko développer na par rapport à ba actualité moi ebele merci beaucoup ezali première fois te pour ezali pe mbala sukate dans notre actualité ko pesama to ko lukayo o pesa biso réaction na yo merci beaucoup Onésime na sima caméra pour nga na zu congé na bino merci Congo France France.com site ya Solo Masolo à danger Masolo à Kitoko Congo France.com